to blobi ke beaucoup qu'on a biso zali mabe nyo so na biso zali mabe to landi o ya bato mususu que soit disant que to komi na molimo mo santo mais à ta place à boye to ko ko bima rien yo to kolobani ni par rapport à le lobino bozali ba ko lobino bo mon bo zana ba témoignage bisika oyo ni message ni parce que ton équipe ya bato mususu le nom message ni ko ki lancer un peu na bateau directeur par rapport il y a bakita wala photos za la bateau ba mona toujours image on a petit brique ciment ya biso ndenga lelo et puis ndenge bateau to na kala bota la dimension ya brique oyo bota la kimbangu abima awa bongo de mai ils ont fait la bambisi Ganwa on a pris tout le monde en métier donc pour la soupe on a fait la fête le fou pas bon ils ont fait la bambisi là c'est tellement la mer Mayo oh bombeli le oh bombeli ok bombeli tout ça on a sur notre famille tout le monde a ça va pêcher papa a biso mbote hein mbote na bino boni papa papa mai oh rouge boye pour la nini ça mwindo to za rouge ezalaka mwindo ah ok isa mai bangisaka mais après président doit combien de na été mais aujourd'hui soki comme ebimsana full yango moko oh là là mais après biso pe que mai moko pe za rapé mystique pe peu za mystique ah sur aussi ils ont fait un qu'il a beau respecter rapport que net ni papa moi mai zobima ya mai na c'est hapo ah tout le monde wana ce ça danger sur tout aussi qu'il a été biso to kene pe to ko date beaucoup atabino mon beaucoup raté jamais donc boyebi déjà secret que ya mai wana secret do bangala nyonso bayebi yango mais mungala kufaka na mai te mungala bakufaka do na babisika misusu nde sengaka kokoma te soko komi moi mai wana ezobima soki kupata te basili wana tikolo baboy ebomi bato ebele ok mais papa il a mieux yebi nage makasi to o yebi nage ko nager bien depuis bomona bakata rabino banzolo ko tote banzolo ponga na yebi ko nage te ba yebi singa ke no bangala bango batamu bakata ka ba to ko nage ata mona moke ou bien ça ka kibola kisaka bana yaka seri zakala nakala de bandoko kata te kukata bandoko te nganga azali abengi bino bon ayiko paka bino ba kisi pakol bino ba kisi na nzoto yepo zwa ba pakola ka pe banini wana omona pe makambo pe desala na mai soki ba tamsu okodina pe na mai mais omoni tamsu likasa moko boto loko moko boye ebimi sio to kudina ta muso uzala kaka soki na jili na boto na te misama ko nzete oh ozindi pena na boîte mais on y a tibo aucune c'était ah des amants ba lukuta te yo kupate ukufa maite zambe ya wana moto ukufa te donc tu comprends que likila kila na des amants solo na nita makala likila ya makasi mais est-ce que mayo na dola tona mama ah bon ah. Merci beaucoup papa parce que au beteli biso li solo pene ya kala o batu lelo au moins rouge ah
Ils ont des couleurs. Il y a ma belle. Mais yo mo pe bana na opele le relax bango pe ndenge pe yako nde basala kabino pe na kala. O rolinga te. Pona ni. O mikolo yo. Ko mi ko samba nzambe. Po mikolo bat ko mo sambela nzambe. Donc boboka babilo ko na nyoso. Donc on est donc ici. Qui parole sous terre. Donc mais faut que moi na potana kaka bongo na ndenge na ye kaka. Mais biloko wana sous terre. Mais yo so bande te ko protéger pe moi na. Il faut protéger peu moins parce que ça beaucoup qu'on a bino yo kati yango kaka beaucoup boza beaucoup konde yo mo pe sala beaucoup ko yo mo pe sala yango moko kana nzoto sala mais yo la kisi mona te veut dire ceux qui ba boti monde bon gars na collection là c'est amabe là c'est nini bon na ebi ba place yo so na collection bon, quand on a vu l'accès, il m'a à respecter, ce qu'on a respecté, c'est lié. Ok. Il m'a alors, maille le bikombo nini? Bombeli. Maya bombeli. Ok. Exact précisément wapi? Ah, tout ça na katikati ya. Ça mon secrétaire na ko bima le fou. Donc mboka o babenga ngoni. Mboka. Ouais, puisque tout ça mi. Ah ouais. Ils a place ya mboka baka. Mboka baka. Ok. Kuna 14. Ndio ya Bokungu. Bokungu Ikela. Bokungu Ikela. Ikela. Ok. Toko papa. C'est de vie. D'accord. Toujours na route possible on a zali ko benga to zali ko reconstituer histoire au parleur les lots zali soso za ko ganga pona ko talisa bande ko boko ko yeba lisolo ya solo apesi papa kimbango mokolo mboka oyo histoire zali ko yeba na te mais combien de temps que histoire ko rampe ko yeba alors c'est vrai que to kiti awa to zali na befale ici ka wapi na memi bino. Peut-être que Batuna nous bâtit quelque chose va prendre les solos on a remis ma bino de investigation pour ça là awa na centre na parcours il y a papa Kimbango à mes maman ici ka oyo moni comment na nzela oyo na so benga impossible nzela ya pasi auto uti mosika si kokoma awa ko dinda na ba mai na ba poto ko mata bangumba ko kita tu ko se rendre na befale tu ko kuta awa histoire ya papa Kimbango le kana awa prison centrale. Il y a Befale, tu es que là, na bakolo histoire, tu as un directeur il y a prison pour la reconstituer, vous allez histoire parce que ma grand barbare bazali pour que éthique là, donc ils vont bateau pour voir alors tu as une rencontre naïe, un grand directeur, il y a plusieurs très bien Befale. Papa Dikanda, Boye Kanchara Robert, Isabelle. Voilà, vous parlez de Kitina, Befale. Pour la reconstituer l'histoire de Mokimobimba. Mais je vais apprendre que les grands révolutionnaires Mingi Yamoka Oyo, les gars qui ont la prison. Tu vois, moi, les solos dans l'autre. Tu vois, mais la biso, au bec la biso, tout le monde. Oui, on a vu que le côté après, on a bec la biso du solo. Il y a bateau, il y a côté. Voilà. Bata qui a pris. Alors, il y a là talent de réception. Autre, la marque de Oui. Ah, on est ici. Vous allez
salon ya koyamba baya to bavisiteur ya badeteni nde awa ezalaki bureau ya directeur de prison bazalaka moto mingi to mondele ezalaki ebandaki na mondele mpe ekomi bato moyindo bazwi baposte wana place directeur ya directeur de prison awa ok bon tokiki awa ezalaki poste ya garde ya bapolisier mpo bagarde badeteni awa nde esika bazalaki ebukani na rébellion eza prison depuis 1934 depuis 1934 voilà ok awa ezalaki bureau ya secrétaire baservice nyonso ezalaki awa kovanda na bakiti na bamesa tusa mpe porte moko ezalaki awa ya monene awa nde porte ya kokotisa badeteni ezalaki na porte moko ya baru lokola camion okomona awa omoni porte mibale motuka mpe bande kokota bandaki kokota soki motuka euti kuna alors bafungoli awa baporte wana efumbani awa etikali poleni motuka mpe ekoteli bato kuna na bon tokota oyo papa timbango mpe ayaki mpe akoti awa bamemaka ye awa bakotisi ye awa bakotisi ye awa awa ezalaki ka libanda ya kosakana soki badeteni bayoki to molunge kuna badumi awa bayi kosala makambo ndenge na ndenge awa tous les chambre oyo nyonso ezalaki s'occupe ya mibali oyo bana mibali bakaboli oyo bao mosusu awa bamosusu awa mpe bamosusu awa bon tala chambre bakotisaki Simon Kimbangu oyo prison ya Simon Kimbangu yango ezalaka kaka molili molili kotomona molili baya papa Kimbangu azalaki awa azalaki awa yabimaki awa base na libulu moko alongoli ka brike moko elongo mpe abimi alongoli brike moko pam mabimi na brike na brike wana ye mokolo to mwana moke azalaki mwana oyo kaka nde moto ezalaka molili makasi ka molili awa ata boyengali ka molili abimaki awa na se atobola mire alongoli brike moko oyo abimi ye mokolo abimi mokolo mombimba me abimi bamoni epete tomonaki esika abimaki te sikoyo loko ademo moko boye baya kofungola bakuta vite ate alami nzela boye sikoyo bango bayebi ke non Kimbangu azalaka mais na ntango wana prison awa ezalaka nango mwinda soki mpe moi eye ezalaka mpe ezalaka mwinda mpenza ikopela mais depuis kaka ye abima kenda etikala molili etikalaka molili libela soki porte ekoti awa okokota awa na kati te yango wana bose décide ke bolongola portail porte nango pardon balongolaki mpo ekufaki ekwika boye depuis eumeli siko tokoloba nini amonisaka mindele pasi na bamystère na ye to nini c'est-à-dire ntango akotaki awa bamindele bamonaki mystique bayebi ndenge caractère moto wana azalaki te azalaki okwa moto to mwana nzambe to demo moko ezole abayende kolekela bango
bakangi na place donc apesi kashoka uniquement pour na ye moko pour na ye moko akotaki awa ye moko briki moko après projet tikali molili etikali ka molili libela ndenge bakotisaka badeteni bakokotisa na mbeli te bakokotisa na eloko moko te mpe okokotaka na pantalon mpe bafuye yo na eloko ya mabe noki mpe ozala na baintention ya mabe na sentire batiaka motoloko te donc ya leki na bacontrôle wana nyonso wana kaka na bilamba mpendaka paka sa sentire mpe baya komona kaka briki moko baluka ye asoli wana no ndenge nini bakana position te bon totala no grandeur ya brique yango parce que moi nazo penser que même ndeko azotela biso même bakondi que tozala bamystère ebele bagrand ya mboka ya biso mais tolobelaka bango te kaka ya bajuif ya bafrançais ya bato mosusu mais tokende totala nono tokomona monene ya brique monene ya brique awa ezalaka esika ya kaso soki moto abuki mabe na kati ya prison azali lofundo boyebi bakondane ye bakondane ye kaka mais eloko ezokamwisa ngai baprison nyonso bakasho nyonso mwinda oyo mpe na moi porte mais kaka wana molili makasi awa mwinda soki mpe moi ebimi makasi mpe ngeli lisusu oikomona mais kuna ata moi ebima makasi ta molili nasiko okovanda kaka ndenge bato monene ya brique oyo torefléchir tomona toleka na ordinateur olakisa lono memana obusu lono totala mais est-ce que Kimbangu mpe bazalaki kobimisa mpe ntango mosusu epaleka mopepe to ye babimisaki ye te mpo bamonaki ye azali flu azalaki kaka na kasho na kati babimisaki ye te babimisaki ye te alors directeur na makambo nyonso olakisi nano biso brique te tomona nano bandeko mokili momemona tala brique dimension nango epuis moto aolongola yango abima to réfléchir nano lakisa biso monene na brique Wow! Ba remplacer brique au Kimbangu. Ba remplacer. Donc brique au Kimbangu, alors on l'a brique oyo. Ya ngona bacha oya. Ya boya ciment, ya kilelo. Amali brique oyo na oyo. Na oyo ya kesang. Donc Kimbangu on l'a brique oyo boya. Abimi awa. Kakao. Abimi akei. Mindele baluki ba monite. Nsoto moto bimi awa. babelela ye azate bafungola penza bakala bakondane garde oyo azalaki kokengela ye alobi nayebi ndenge moto wana abima abibi na porte te tala porte ekangemi na kadi abimi alima munene oyo kaka munene oyo natya nano loboko na ngai nano loboko na ngai na mezira ta na mutu na ngai taka na mutu mokie koleka wapi na liboko na openza kokibibata. Alors, awa par exemple, étant un peu bourré qui bon, parce que à part y il va quitter dans la grande soupe awa. Bamosu, na bana ki bamosu te kakaye. Kakaye. Prison ya donc cacho ya yemo. Ya yemo. Depuis abima, ba ko s'appeler sur notre place sur la terre et comment place moro mystique. Mystique. Kutu bato ba ya te belé depuis ça kokota na kati surtout ba chrétien.
kibangi bayaka soki bakoti babunzani babondele tititi après bandimi mpe baleki bale bayaka awa ebele kaka lobi kinshasa bakoti bamoni kaka wana mpe basameli kaka wana mpe mpe soki bazwi cérémonie il faut baya awa epai na ngai kobenga ngai tokota basala babina babondela mabondeli mpe bato apart bato donc azalaki moto moko normal te moto moko azalaki normal azalaki okola nzoto okola moto mais esprit ezalaki moto mais est-ce que en tant que directeur likambo bakangelaka ye mpe ezalaka neti nini c'est-à-dire likambo bakangelaki ye ezali bakangaki bango na nekafe ntango bazali na boloko nekafe la ye amoni boloko eyi moto mpe azwi makanisi alobi te na kozala akimi ntango akimi akomi awa bakangi boloko moko akimi kuna bokanga ye bakangi wana bazalaki medika nde bazongisa ye eka mpe akimi awa donc akimi no na ekafe mpe ayi kokota awa na boloko mpe akimi lisusu awa asalaka nini likambo ngai mpenza nayebi likambo asalaka te ata directeur ndenge mpe meme okutami baarchive raison moko c'est-à-dire raison bakangelaki bango mpo bazalaki mutu makambo na bato ya kikawa mpo balingi basedone na misala ya leta te bango basalaka bamystike bango kolimwa kosala boye balobi lokola tozwi bato oyo tokotisa bango kaka ale bamindeli bandongo na siko bafilme na baboloko yango bazalaki vraiment bato babombaka mpena pouvoir ya bokoko na biso c'est ça mais yo sopanza nini na makambo oyo parce que lelo tala ndenge tokomi faible tala ndenge tokomi faible na esprit na nyonso tozokokokela eloko te tolobi ke bokoko na biso ezali mabe nyonso na biso ezali mabe tolandi oyo ya bato mosusu que soit disant que tokomi na molimo mosantu mais ata place ya boye tokoko kobima te sikoyo tokoloba nini par rapport à lelo bino bozali kolo bino boza na batémoignage bisika oyo nini message nini parce que tomeki mpe ya bato mosusu lelo message nini okoki kolancer un peu na bato directeur na mokili mobimba par rapport ya bakita wala photo za la bato bamonaka toujours image on a puti brique ciment ya biso ndenge lelo et puis na ndenge bato tonga ya kala bota la dimension ya brique oyo bota la tikimbangu abima awa déjà esengo déjà pour la première fois média ekita awa eza haut-parleur pour na koya kolobela likambo oyo la pescation biso koyeba est-ce que même mokonzi mboka parce que moto mwindo azwa a honoré même oyo ezali moto mpe mwindo lokola ye ezalaki pasi eza pasi tozwi lelo 5e président tia koma mpe na point wana anome soki moto asali malamu toloba malamu soki mpe moto asali mabe toloba mpe asali mabe mais na point oyo tozocontinue bainvestigation na biso haut-parleur est-ce que papa Chilombo aza na raison ya kopesa mpe mokolo na mpona kohonore oyo ezali bandeko ya bokoko bandeko bakita wala bandeko nyonso ya bayindo pouvoir na bango est-ce que aza na raison to aza na raison te motuna na tuni po bino mo bomoni elembo bobomi pesa réponse ya directeur pesa pe biso pe moyen no moke toyeba po na question na yo mokolo ye Chilombo azali na raison po azongisa makambo wana po sikoyo tozali na makambo ya mokoko ya pouvoir ezali te ntango bato wana bazalaki pouvoir ezalaki makasi yango wana akoki kozongisa mpo tozwa pouvoir tobikela na kati eloko namoni yango eloko yo moni yango donc pour que babiloko oyo c'est-à-dire que bokoko na biso mpe esala mais sikoyo esala te mpo toyi kohonore makambo na mokoko te mpo tolingi kozwaka makambo ya mindele mais soki makambo ya mokoko mpenza totosi yango wana tobi ayi na raison voilà nazobanisa que nyonso eza na mabongisami ya nzambe matondo papa directeur bikando nyonso eza mabongisa nzambe ke makambo esalema pour que un jour biso bilenge mpe boye toya tosolola mikolo mokili mobimba eyoka mpe ecomprendre matondo tozocontinue bainvestigation na biso toyeba mpe bandeko bokoko mosusu to mpe bandeko akita wala mpe makambo esalema ya grave parce que eza nzela oyo bango baboya
bomengo baboya na bango ba dollar baboya ba jeep baboya ka nyonso wana lokola babike bino ba congolais misusu bokomi na bino ba congolais na se bondimi o nyonso ya bapaya bango basepela kite na yango bakima na bango na zamba bakenda kofanda na kwa pona kobatela o ezali bokoko bon biso au parleur tondimi soso azobelela azoganga mokimemba biso toye tina zamba tozokoka na tokomi kutu te tozokota so tina zamba tokende kosolola na bakoko na biso wana baye babombaka masolo ya solo solo bolo continuer toujours côté la biso et puis tozo yebisa bino to pe kolaka bino ke boyeba ya mingi matondo papa directeur matondo bana nyonso ya defale merci na bino bo accompagner biso bozo sepela musa bozo sala bozo na biso elongo vraiment merci bo biso malamu OK hello comme susu la ligne na batisa lokola bokuti biso awa to sepeli mingi na makambo tilombo alingi kosalela biso pona kozongisa mokoko na biso pe biloko aboye esalemaki mpona mindele tala esili kokwea ba prison ebukali bon toyi kosenga bozongisela biso ba prison mpo bato baoyo bakosamba bambemba bakota na kati mpo ezala lokola bosalisi biso na banzela na bandako tout ça tosengi epati lombo asalisa biso mpo tobika mpo azali mwana mboka bakulu nao bazonyokola bato na bakinshasa bakokipe komemaka mpe bango bakota wana tranquillité ezala na kati na Congo eloko nasengaki yango wana moko vraiment grand merci na yo grand merci na bandeko nyonso balandi biso programme na biso na PES TV chaque jour na 14h05 bolanda rango pourquoi pas na ba plateforme mosusu pe ba chaîne partenaire mosusu bozona na biso na bamboka ti na mikili ya poto bisika ebele grand merci na bino Cocorico bisika wapi na France bandeko bazali kufungula to pe chez bambote ebele pourquoi pas maman bibi chez nous aux États-Unis la grande famille pourquoi pas Karine Kimamba Kimambalos la France pourquoi pas la Corée du Sud si la Corée du Sud bandeko balanda biso ebele ni mokela to pe chez bambote ebele papa Sunga depuis Suisse to pe chez bambote ebele na Brazzaville professeur ya ba université papa Nzinga baza kolanda makambo oyo de près ba autorité na Londres tomoni papa président Sayo Basende papa Patrick Mbu bambote na bino bozolanda makambo de près au parleur ba investigation ezali ko sala pourquoi pas bino nyonso bolanda biso ebele tozokoba na ba investigation pe tozonga tout juste après merci